Solona plus ya mokolo ya lelo et bandi boza tellement ebele ya kolanda yango mbote na bino. Vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba Zalaki na séance de travail elongo na ba groupe de travail interconstitutionnel Zalaki bongo lobby eleki boza ba détail na reportage oyo. Différents contentieux internationaux impliquant République démocratique du Congo, PEBA parti concerné Misusu, Ndezalaki au centre ya séance de travail, Oyo vice-ministre ya justice, Samuel Mbemba Kabuya bakisela kaye sagesse ya Salomon, atenaki lobby eleki na ba groupe de travail interinstitutionnel. Et sengeli boye balke ba parti ba réfléchissaki sur ba moyen ya paiement ba stratégie d'action ya ko mettre en place en vue ya kozongisa mboka na biso République démocratique du Congo na ba droit na ye pe ko retrouver ba créance auprès ya ba état. Parmi ba délégation oyo bazalaki présente na réunion oyo tomonaki notamment équipe ya présidence de la République, ya primature, ya ministère ya finance, ya ministère des affaires étrangères, ya Banque centrale du Congo ainsi que ya direction générale de la dette publique. Tala! Awa Moussala ezali kosala makitoko avec un pacte pe idéologie longo nyana excellence Samuel Mbemba Kabuya sagesse ya Salomon Fachi alingi batu ya boye. Keyo! Insécurité na commune ya Ntselepe, insalubrité sengeli boye baki bourgmestre asangisaki ba service concerné ba sololaki nini bolandelemo. Sous la direction ya bourgmestre ya commune ya Ntsele Franck Kumbo Nzola Meso face ya insécurité oyo ezali ko persister na commune ya Ntsele réunion de sécurité monene salamaki lobi eleki esika wapi esangisaki ba responsable ya armée ya la police nationale congolaise pe ba agent ya agence nationale ya renseignement. Autre point na ordre du jour, ezalaki bongo likambu ya insalubrité pe lisusu nuisance sonore. Nasuka Yamasolo, commissaire supérieur adjoint, Ntoko Mundandi, commandant Yassiat Ntsele Daipen, Atalisaki Boye. Pour la journée d'aujourd'hui, les promesses étaient claires. Il nous a parlé sur deux points stratégiques, l'insécurité et la salubrité. Sur le plan sécuritaire, il nous a recommandé de multiplier les efforts pour avoir les informations sûres, pour que nos populations vivent dans la paix, dans le calme. En ce qui concerne la salubrité, c'est le travail de presque chaque jour. Donc nous sommes obligés d'obtempérer aux ordres hiérarchiques pour que nos populations vivent dans la paix, dans la quiétude, sans problème. La nuisance sonore, le gouverneur nous a déjà instruit. C'est ce que nous faisons chaque fois. Donc nous évitons à ce que la population soit dérangée par la nuisance sonore. Donc nous le faisons, nous arrêtons, nous saisissons des baffles. Mais ces derniers temps, ils ont compris et ils respectent maintenant la loi. Nao etali baka ya ba village Misusu, commandant Yassiat Ntsele Daipen a insisté sur contrôle ya ba garde ya ba chef coutumier pour ne éviter ba dérapage. Les chefs coutumiers, avec leur pouvoir, des fois ils débordent. Et avec tous ces policiers qui sont affectés derrière les chefs coutumiers et même les militaires de FARDC, nous allons chercher à mettre fin sur ça. Et Sengeli Boyebake, depuis nomination naïe par ordonnance présidentielle, il y a vendredi 25 novembre 2022, bourgmestre ya commune ya Ntsele azali kobunda pour na kozongi sa makambo à la normale na commune oyezali sous juridiction naïe. Et keyo Nani alingi alia mutu ya monsieur l'alligator Jules alingi ete azali kosala musana ya kitoko avec un pacte pe idéologie azali ko bénéficier na confiance ya mboka mobimba bosa ba détail.
tout ce que je viens de vous dire, tout le travail qui est fait, il y a un élément important que je voulais vous donner en conclusion. Vous ne pouvez pas déclencher une véritable lutte contre la corruption dans un pays s'il n'y a pas de volonté politique. Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo pona nini motema mabe ya boye pona nini motema ya bondoki boye lisumu se moko o inspection générale ya finance IGF pe inspecteur général na yango chef de service Gilles Alingete monsieur l'alligator basali ezali obele po ba réclamer mbongo ya bana mboka mbongo ya ba congolais pour un intérêt général de la République démocratique du Congo, selon vision à Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton. Campagne ya diabolisation monene ezali kosalama, ba pesi bambongo par-ci par-là, pour na kobebisa image ya IGF, pour na monsieur l'alligator Gilles Alingete, azali ko contrôler systématiquement ba dossier ya ba forage, lampadaire pe salaire ya ba fonctionnaire. Kasi soki otali malamu ba détracteur et inspecteur général Gilles Alingete bazali en réalité ba oyo bazali ko combattre vision ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lutte contre corruption, lutte contre détournement ya ba deniers publics pe biloko nyonso ya mabe oyo esalama depuis kala na mboka na biso pe etikala impuni. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Noko! Awa esi totimbeli baje na bino ba campagne nyonso na maye wo boti ka monsieur l'alligator kimia po azali kosala musala na ye kitoko oyo ezali ko permettre na mboka et maximiser ba recette pe e boucher ba bisika nyonso bo bandaki ko yibela ba mbongo ya bana mboka. Dans ces pays, on a dit maintes fois, plus rien ne sera comme avant, mais les choses ont été pires qu'avant. Les portes des prisons seront ouvertes. Les portes des prisons étaient ouvertes, mais pour prendre les petits peuples qui volent les pains, les beignets, l'argent dans les sacs de maman, les grands voleurs qui ont hypothéqué l'avenir de toute la nation sont restés libres. Et c'est encore eux qui prenaient les petits voleurs pour les amener dans les portes des prisons qu'on avait ouvertes. Contrôle Oyo n'est facilité na gouvernement et mettre en place plusieurs projets à impact visible à l'instar ya Roka dia Kinshasa dont ba travaux outi ko lancer lobby eleki na mokonzi ya mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala ozali congolais ya solo et sengeli ko encourager digne fils ya pays Oyo monsieur Gilles Alingete Kei l'alligator. Ah, soit bango. Yo. Depuis que je suis à l'inspection générale des finances, c'est pour la première fois, je peux vous témoigner qu'il y a réellement la volonté politique dans les pays de lutter contre les antivaleurs, contre la corruption et d'assainir les finances publiques. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci au principal artisan de la lutte contre la corruption dans notre pays, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, Nalemba imbu mama dudu azali na malewa na ezali impact moko na ndenge kosakana te Serf Luzolo akutana kinai. Poko kanisi yango biloko ya feti ya libala oyo bazali kolambela babokilo or kezali bongo malewa ya mama dudu nde ezali kobibisa tsunga makasi boye tozali bongo la quartier Njili Kilambo na lemba imbu na commune ya Bonga Fula espace oyo babengaka yango ya risam chez mama dudu. Donc awa ata ozali na mbongo muke okolia kitoko otoni makasi
tala awa soki ozali lo marié koya na yo kutu te po okobosa na biloko ya ndaku mère kutu akobule ozuli deuxième vitesse rande ekoti na palais mambu mabe bidi bazoya kolia awa po toyemba bango mpe kitoko tosepela mpe na bango mpe nde tokwana biso eza mutu moko tosana na biso tozala na biso ka mutu moko malewa te nde eza restaurant biso toyambaka bato mpe lesongo nyonso toliaka mpe biso tula mosusu totekaka 2 boules 500 biloko nyonso loso tobandaka na 1000 francs 2000, 3000, continue kuna poisson randé moko pe poisson bané na 500, 1000 francs, 1500, matesi pe ka bongo lo matesi pe ya 500 pe zali, matembele pe zali, ngai nyonso ezali awa ba misuni ba mipanzi soso nyonso ezaka na kana biso ba mayebo wana nyonso ezaka epai na biso soki olingi oyeba lisolo ya malewa ya mama Dudu tuna baweba oyo babulaka na route de la paix ti na njili brasserie bakopesa yo ntango po awa buli ya fufu eza kaka na 100 francs ya pamba nanu esalama te. Imaginez que oza na 1000 francs okolia combien les boules après soki osilisi kolia oza na droit ya mai ya malili ya ofele donc directement obosani bapasi nyonso ya vi na yo botala bino moko komba ya kashi oyo bayaya bazali konguruta muteke tala yo moko tala anguruti tala susu azui anguruti yango lisusu bien donc vraiment soki ozali fouteur okosutuka boye bidia abu pia boyokela ngai eloko oyo biso restaurant Mama Dudu so taba travailler à Mama Dudu donc c'est vraiment très intéressant lamba biloko na biso toba avec biso to lamba eso ni to doni ba tamatona so baya to se longo uchiwa to se biso se longo la bangana ba kombo na biso ah oui félicitations la Mama Dudu na idéologie ya boye surtout na ndenge malewa na yo epesi bajeni mawa misala bazwa kata 100 fois oyo ekosunga bango bazwa swe libotola bango boye nde ezalaka nzambe ya kopambola yo pe malewa na yo ekokende lisusu liboso awa vrai hôpital oyo esolaka maladi ya nzala awa vraiment banguru ti yango ekei kwi soko komi na ponga bi ezali na wenze moko babengaka ngo wenze ya manzanza constat ya Fiston Pero. Awa tozali na ponga bi na ngambu ya commune ya Kalamu bisika wapi kamera na biso ekitaki na wenze oyo bozali komona awa spécialité na bango basalaka kaka biloko ya manzanza ndenge bozali komona boye bango bakendaka koluka kosomba batol balukaka kosomba ba congélateur kufa yango nde bauti de travail na bango yango nde permetaka basala musala bazwa mbongo pona kosokipe na ba famille na bango awa manzanza ya sorte nyonso bamatuka bitumbeli pe biloko ya ndenge na ndenge kasi problème na bango ya liboso ezali esika ya kotekela ezali malonga te po banda balongola bango awa na période ya francophonie babomba bango na couloir oyo etondi na insécurité bashege bazalaka awa baclient moye bakota ezalaka te moi 2 jours 2 fois au mire le monsieur qui va là il y a un William Lamboga, hali ya kamera. Ba frigoriste. Ata jefete, ata wale. Ya fuwe kufi. Bwana, ba tegeli biso. Na pio moto mutana pina. Bini bala de yake. Comme les matières premières tâches. Il faut somba quoi au travail pour les calculer. Matière première, on a besoin de faire comme société des arabes. Pour y avoir un baoué de calcul, soit pendant qu'on a besoin de faire la belle bâtiment, la boucle en haut, bateau,
nde bakoya kotekela bino mona pini okodebloka mpona famille mosala oyo apitanana eza mosala oyo maboko ozofabrike preske biloko ebele ofabrike bababola na barbeki ya kotumbela na mbisi nyama ofabrike baarrosoir azopona koarrose bilanga ofabrike moule bakeki oyo tozolia bagato wana ofabrike mpe oyo esalemaka bamapa baplatini ozofabrike preske biloko ebele oyo ezofuni batono mpe ya kotumbela ofabrike yango mais mawa na biso ezali ke makambo oyo tosikobilango mbala na mbala tosikobilango mbala na mbala tosikolembi deja ezolokanga tobiki eza sasi moko teka babiki oyo kosetrouve deja lelo na minute oyo na nzela eza tere oyo ebali 24 commune baministre badepute bayakobiloko na bango awa ata nde bazali kuna boye abakoma ministre abaraki mpe na difficulté mais lokola akomi kuna siko oyo amoniki no kote abandaki abosani yango alors diffé yango wana na mito tooselive deja tola na nzela c'est-à-dire bisika nyonso bada kosalela batekiteki yango siko tokosa deja cascade kaka pe tolobi te nde tosala awa boye tamoso lelo lobi mpe bakotobeka mpe biso esika mpe deja te opa eza mosala oyo ezosuka biso ezosuka mpe presque bato ebele sa yango pour le moment eza yango na bisika yango wana difficulté ya mibale eza nde likambo ya tracasserie ya bapolisier awa penza pas moyen service na service elekaka na tour na yango souciat na souciat elekanaka awa na tour na yango ndenge balobi awa na micro na biso awa badifficulté parce que maintes fois baotie basouciat ele badérangement eza aparti ya wana oyo akoya bauti na contener na bango bapolisier baplus de 50 baye bakifika balokanga babiloko ekobola nango na bombe mwana kola nango yatekeke ko apporter disparu. Article 15, débrouillez-vous pour vivre yango nde bandeko bazali kosala awa po basokipe na bafamille na bango po sa yango mobulu vraiment situation eza bien te eke yo Nama campagne na commune ya Ngaliema bakangi ba escroc moko ba bomba na église soi-disant ba agent ya l'état ba pesa ba misala na EPST boza ba détail nelema. Kinshasa oyo mboka ya makambu benda simba oyo bozali komona awa ezali nde po population etimbeli ke bazali kolia bango bambongo na ba escroc yoka eloko oyo tozali awa na quartier ma campagne na commune Ngalema plus précisément na temple ya église la main de Dieu esika wapi population ekangi ba papa oyo bozali komona bango ba mikoselaka lokola bazali ba agent ya l'état oyo bapesaka bato misala na ministère ya EPST de temps en temps baliaka bango bambongo na ba formule nyonso kasi lelo bileki bango bikoki bolanda kaka lisolo neti bozalaki papa wana oyo alati veste ya bleu wana na chemise ya pembe alobi ke aza cordon na sekobe apesa bato mosala yango tobandi yango lelo te bato baya papa biso deja basila bakenda ngai na bandaki yango na pompage na ekole moko babenga wange tozalaki na eglise moko kuna yapesaka bato misala wana avant okota topesa nanu bongo $20 na nsima $20 opesi na 60 000 mama eza mosala nini eza mosala ke ya sekop gaza sekop bapesa bato misala basala na sekop ministère enseignement sikoyo chaque jour soki toye o affectation pesa mosukana na service moko ezalawa oyo apesaka biso carte de service apesi ava ozwa carte wana topesa mbongo baleta bacommission d'affectation yango topesa mbongo carte oyo yango oyo apesaka eza carte de service tokosalela yango mosala yango wana tozala bacommission d'affectation oyo apesaka biso kosala mosala banda apesa biso bacommission wana tosala mosala moko te toyaka kaka na église tovandaka na église solution moko ezala te tozalaki na pompage tolongwe tokomi awa na église eza awa sikoyo bato ya kala wana balemba bayaka lisu te azwi lisusu bato ya sika ebele donc toza plus de
800 oyo ye astroke mbongo oke apesaka misala toyaka chaque jour kopesi ba 5 dollars esila ba 10 000 fois esila ba 20 000 fois esila ti lelo siko lelo tomoni ke te musala ngo eza lukute eza musala malamu te si wana aza secrétaire na ye bango nyonso wana bavandi wana misato wana baza bato na ye oyo basala na ye oyo bazwaka bambongo bambongo apasi tozoluka solution eza te oye na transport na yo moko ozongi na transport na yo moko bamisusu balemba batika donc toza ebele plus de 800 soki nasali calcul na mbongo moke vraiment nakokoma memsu na 500 dollars mpona bandango kala oyo baye na nsima po bala liboso boye topesaka mbongo oyo bopesa ba 5 dollars oyo bopesa ba 10 dollars donc soki nasali calcul wana nyonso donc nga nakoma na ba 500 dollars oyo batasika lisusu azwi abandi kolia bango mbongo kuta asengaki ke ya syllabus apesaka cours apesaka formation kana église wana 10 000 francs na mutu par syllabus yebisanga 10 000 francs wana fa combien bazobi biso bazobi bino toza na posa vraiment kozwa solution na likambo po biso toza boye tokomi na suka tolembi na makambo boye na kati ya transport papa ngai nde naza boye mbongo so na calcule na kokota nanu ya ebandele eza 25 dollars après opesi 25 dollars mpo na carture a carte yango EPSP eloko asiraki biso EPSP après opesi 12 500 ya lettre ya affectation yango après opesi 2000 fois mpo na kokota dossier lelo nayaki na 10 000 fois mpo na syllabus donc osilisi formation lelo boye lelo une semaine après lobi affectation oyo etindi na ekole angaliema okesala mosala oyebi ekole te donc église eza associe na baestro oyo parce que jamais baestro bakota na église na akor apasete kaza okura ya mbutu ekoti na bandimi église confusion kasi bayaki komeka kosala intervention waya Mama, yo se voy a poner en. Mama, yo se voy a poner en. Mama, yo se voy a poner en. Mais parce que là, ça va le dire que église la bino est la biro la bango. La police ekomaka te ekomi bakangi bango pe bakei na bango. En tout cas makambo ya boye awa na ville province ya Kinshasa eza bebo na ndenge ya kosakana te. Misusu batikali kasi balandi pe ndenge baninga na bango bakangami. Kokamwe Merci pour la confiance, pour la fidélité. Ya mokola lelo sur la plus ekomi na suka bosepelaki na ba image bopesa merci na 4 fois champion play Israël Mbui mobile ya simoko azalaki na sima ya caméra elongo na Jacob Kayanda régie finale et simama kibongo na le maestro Bondi Mvukulu Ekeyo.